Ave Maria Télévision, chers fidèles internautes, tu peux subir d'abord beauté, peut-être toi tu bino, na boye imala munanzo na bino ya masolo. Tous les lana baye batali kolela tout sepela pe na baye batali ko sepela lelo ezali mokolo na biso ya suka ya kokabwana na actrice na biso comédienne au monde entier boye baki à travers misala na bana ko sala asepelisa ki bino na lolenge na ya ko jouer asepelisa ki bino na lolenge na ya ko loba asepelisa ki bino na kitoko na ezala ki remarquable tout d'abord Kasilelo Mélodie Badiama azali susuna biso tatika ki biso ça fait quelque temps lelo nde ezali mokolo tozali na kati ya morgue ya 50aire tozo kende kotika ye na kati ya cimetière ya Gombe sika wapi ndaku na ya suka oyo tokotika ye afanda kuna ti mokolo oyo sokozonga amema biso ndenge alaka biso ezali pasi pe mawa to sala nini nde balobaka liwa ezali mokano ya mutu te liwa ezali mokano ya nzambe nde komedia tiki mwana moko ya mwasi oyo lelo ezali kosala pasi parce que azali susu na biso te kasi biso pe tokoka kotika te moment oyo eleka kaka boye yango to eto accompagner enfin to memela bino bilili lolenge e sengami to continuer activité na biso mokolo lelo na abed kite Congolaise na biso donc aza congolais aza makila na emblème na ezali ya RDC donc azali congolaise te ya mboka Congo Brazzaville azalaki congolaise donc musala na ya sali yango plus donc tokotika te bakunda ndeko na biso ka ndenge wana lorsque bandeko na ye bazali. En tout cas, félicitations à l'organisation Péa Matama. Pourquoi l'organisation Matama là tout le monde a un Matama mais il y a Mélodie, tout le monde vraiment organisation vraiment ça va, donc féliciter. Faut pas vous dire que à chaque année. Beaucoup de délais. Beaucoup de familles beaucoup à chaque année. Tout le monde a question. Beaucoup à chaque année. Oui, parce qu'il y en a qui répondent. Il faut pas ça là, non, ça va faire pour le côté va il y a balai à boyer donc liwa eza lelo na minute oyo soki na bango on a battu bana kata moko baka bato ba discipline musu pe bazali donc c'est ça donc liwa yaka soki yeye akana na iraka na kusala mais yo soko bato yango ozali na bango ntango baolo motuni bango oyo to na nga nazali te siko wana nayebi makambo wana on a respect à presse pour respecter bino parce que ça me ça na bino mais je crois na matanga nyonso ngana rappela elo moko même na église na culte na rappela batu yeto okufa mais bino boza même ngande kona bino ya matanga boye Bible c'est ebisa biso l'Ecclésiaste chapitre 7 du premier jusqu'au deuxième verset une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car cela est la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Na ba fête tobinaka tobosana loleza
Life Lopez. Or, on a place à matin, il faut réaliser que les gens bateau ba l'équipe biso. Ba l'équipe biso. Voilà donc c'est que biso to milenge la pe ba ke liwa ko ya nango mais après liwa et sambi c'est liwa ko zala to ke na ngambo bali ya beaucoup bali. Là où il n'y a pas graissement dedans ni moto éternel. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc toté à maka biso nyonso na ba comédien na ba invité na ba to ba matanga na ba to nyonso toté à maka. Papa, papa ndeko preso respecter ba moi ke ba samu sana ba mais bien aussi. OK. Merci. Ça va, merci. Pasteur, et l'autre moko salaka osangisaka ba comédien tout ya RDC. Ba o bayaka mais ba o bayaki te to moni sort nango ke ya solo bena oza moto na nzambe. Est-ce que eloko wana ko bandela ngo lisusu te ko tozomona ba comédien bazo kufa belé te Bible zoloba ils étaient poussés par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. So nzamba tindo lo sali loko ba retour nango protection ezalati. Parce que tout le monde a une activité de prière et sili mais derrière don abiso organisateur nango onzamba tindaki bitumbe continue ki batumo bali basala mutumo mabe yoza membre famille te oke kota likambo alors ba retour yaki mais lokola ezaki recommandation nzambe yemo katikala ki protecteur pour abattre la biso alors surtout le bito ça sumu susu pona sentiment to pona plaisir moko boye to poto sepela ki et ko sala manango mais retour tango ya protecteur ozalati po tinda ki yote nzambe soit tindi yo yemoko ozwa protection on peut charge nyonso mais soit tindi yo te soke sali loko ba retour etombe likona mo na yebi mkosuto yaki na morgue a oka cinquantenaire na matanga ka artiste moko balaki biso mosala nzambe moko ba kotika corne a osala délivrance et du coup akwei ba memi en hôpital ba baza suna bomo ite voilà n'est pas dit kazayi mutamasumu mais tant mususu asalaki loko autant mususu na lobi par tant mususu peut-être asalaki loko o ezaki na recommandation nzambe te nzamba tiki alors so nzamba simbi yo te bien aimé ato monani mutamakasi na miso bato okoya donc soki nzamba opesa un jour nzela to sala prière bongo to boya te ngana za esclave ya nzambe même pour na ba artiste comédien ensemble la pona bandeko na pona linga bango mingi ngana lobango na yekola théâtre na groupe amutute donc nazana mutute Alexandre théâtre na sala théâtre nulle part et c'était en 1998 le Seigneur m'a dit aller créer un groupe de théâtre ndé na sala groupe de théâtre alors naza obligé ce qui veut dire il y a une mission que le Seigneur m'a envoyé auprès de mes frères et sœurs pour na sunga bon na ben na prostate o yebisa bo na sunga bino na lo sebo nzambe ko apesa na charge moi donc son ko la permettre tout ça lango papa to boyata merci. Sur Mélodie, ça fait un moment, on est présent un moment pour cette année. Ça fait mal, il y a bon récemment quoi ça avec Katsinabiso. En tout cas, je suis vraiment très touché et un oreille sans mot. Alors pour commencer déjà, je présente toutes mes condoléances comme ça à sa famille biologique, à sa famille chrétienne et à sa famille artistique. Donc je présente vraiment mes sincères condoléances. Que la gloire soit rendue au Seigneur parce que le maître de temps des circonstances. Voilà, tout le monde a présent scénario, tout le monde a fait artiste comédien, mais tout le monde mini génération n'allait pas à mini tout le monde jeune bamoya, ça veut dire que les jeunes pour moi passe bah œuvre Mikolo. On comprend la question. Tout le monde est présent à Mikolo pour marquer, les jeunes de Boya. Ça veut dire bon comprendre que Mikolo peut pour vendre un match. Non, cela ne veut pas dire que le gars la génération n'a pas été. Bon, déjà on a bon bazat. Parce que cinquantenaire ils ont ne bamso bakoza ya kobatama ya kobombama je ne sais pas mais nga na bi ke bato nyonso baza awa so pezaka ke biso génération oyo toyeza mpe mabete toyekolela grande sœur na biso toyekolela ene na biso ya mosala je ne pense pas que eza mabe donc on est là pour ça alobaka tolela na baye bazolela toseka na baye bazoseka pour le moment nous les artistes ya comédiens toza en mbele donc voilà pourquoi toyeko partager na wana famille partie biologique eza nde toujours topoto poser pour moi qui était question par rapport à loin de composition mélodie ndi akendaki braza et puis moi akomokelaki mais andui azali soutien ya comédien te tant azaki na pasi tomoni pe vidéo là qui ami na ye abi ata comédien moko te abi on ko ba santé ya ndikola donc ti mena ni ko ba rapport à déjà je ne sais pas vraiment trop ce qui se passe sur internet je ne suis pas informé en tout cas
que Bandai Kobela et que l'artiste comédien va soutenir. Il était bon, peut-être un peu baïbaïté, on ne sait jamais. Je suis gros appelé que baïbaïté, mais dans sous comment occasion et puis ça m'a arrêté baïbaïté Rolanda. Donc je ne sais pas en gros ce qui se passe vraiment, parce que c'est basé vraiment trop sur YouTube. En tout cas, ces derniers temps, c'est basé sur YouTube. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a Razaki malade et qu'il y a Koufi, c'est parce que Dieu a permis à ce qu'il y a Koufa. Donc c'est tout simplement ça. Les artistes, ça va croire qu'on assister ou pas. Si on dit que Koufa n'a vu, il y a bien que soutien à Bissou et à bien. Mais ce qui est fait. La Bible a dit que dans ces circonstances, nous sommes comme ça. Mais moi, je vais venir le Seigneur pour ça. Mais il y a certains jours dans le Bakia, pour parler de mon tour, il faut avoir un succès. Et ce moment de Bamsou, il y a des mélodies qui ont succès. Il y a le biom. Il y a une scène qui est pas née. Cause en a 5 il y a succès parce que comme on est en martyr dans mon théâtre. Il y a des mélodies qui mélodie qui finissent besoin de réfléchir deux fois. Il y a des mélodie. Oh, mélodie. Oh. Tu comprends parce que Nathalie est trop. Nathalie mélodie trop. Nazara fan na yena. Nathalie est trop donc. Succès ou pas, il billet. Aza reconnu dans le monde de théâtre. Aza ancien dans le monde de théâtre. Et donc il a fallu pas qu'il passe à la succès pour Batbaya. Oui, c'est vrai, il nous a laissé pendant un moment. En tout cas, et où Meli Batum, faut pas pour ça. Affection peut aussi là, Moni, c'est normal en fait. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, Ronel Kossi, Mélodie a quitté Bissou Lelo et ça vraiment chose que côté Canada dernier de mer. Est-ce que Ronel Kossi a fait moins de temps il a refréquenté Mélodie soit que jouer dans plateau. Régler n'a pas cassé en tout cas, na 18 ans au fond na boité parce que on a été théâtre na côté déjà ba sanga ça voyager déjà kenda a comment on a été tamola comment on a fait en business. Comprenez? Donc Régler n'a pas cassé ça parce que na joué na Mélodie. Parce que c'est une actrice que j'aimais. Elle avait vraiment du talent, Donc soit je ça n'a que me doit jouer. Surtout mingi na bando linga na ba bandumba. Donc voilà, na eu occasion on a tenza malheureusement. Yengana komi papa ngande papa mavioke yengana bena papa yo papa mapasa ngana papa bana mi balé donc moi ça mon cadre bana te bon cadre ni papa nini yo joueur de papa bon jouer papa te nini est-ce que tu as la matanga oui mais condoléances d'abord merci est-ce que na ba tane koko e jouer papa to jouer koko do ba tiako ne koko mavioke ba benga papa mavioke déjà ba benga papa ngana jouer be pièce bisu na bana na papa na jouer pièce bisu na bana papa. D'accord, merci beaucoup. Tout à matanga papa yenga papa majokele. Présence na bino na matanga ya Mélodie. Et aussi la bino ngeni. Ouais, les hommes mawande to yo kabola. Donc ko sala biso bien te parce que to perdre ndeko na biso. Donc yo sala biso on so passe. Bible lo bitole la ba o bazole la to se kala ba o bazose kamé biso to ekole. Mais pas mal que lobby na la salle la grâce on a une absence ya ba comédien mo ebele bazala quitter c'est dur comme les l'autre moni la misu ba mais minga ba non ba communauté et ezalaki absence mususu bokonda na mututé presque tendance na ba réunion tozalaki na makambo tali contribution tozalaki donc na veille mortuelle soto mona ba misu ba ya quitter ezalaki musu ba empêchement. Donc, nous avons un lobby à 23h. Nous avons déjà cassé. C'est pour cela que nous avons participé dans ma campagne sur les calendriers. Et pas mal que le balai Mélodie a coupé la nette pendant que de mon école, on a été un peu négligé. L'artiste est comédien parce que il y a de cela 7 ans, 10 ans, à Kenan, il s'est réfugié dans Brasa Pointe Noire. Donc, à ces disparates, il y a un peu légèreté jour à Koufara lundi. Ce qui va bien négliger, c'est faux. Et bien, ils ont négligé et où tu peux énorme comme qui chasse en dehors. Bisono toso presque l'artiste mutu babanda ke organisation après bato libanda pe bayo chapiso maboko toso organizaki ko bembena no longwa kune ya Kishasa lelo peso otali omona ke artiste baza ezala négligé comment kolonga la scène ezala rapport moko te na makambo nyoso et les cas et on s'unde quoi voyager qui n'a ya que luka vi na mususu mais azaki toujours artiste a kufi pe artiste c'est pour cela mon présence à bateau nyo so bazalia papa m'évoquer les bons souvenirs na yo na Mélodie ba diamant parce que tournant na pena la rôle te na banzonzing to yo na simana ye mais bons souvenirs ezali non na na simana te to tourna na ye ezaka producteur a film mention na bossa inte papé doka ou titre à film ende na muto ezali soute po eza pena kala
Ouais, ce tournant a déjà. En tant que papa responsable, Mélodie a dit que moi, on a 8 ans. Beaucoup fait la maman à l'âge à 8 ans, moi passe. En tant que au tournant, un mot par rapport à moi, Mélodie va dire ouais, et là, on a le balabande de cognon sur mon lit. Posant à mes parents, vraiment, ils ont passé. Ils ont passé, surtout quand on a eu pas sur on a perdu papa et maman, on a eu pas sur on a pénal. Surtout le chou Yamabé a tika le mouké. Donc, on a aussi vraiment un artiste, on a bande de cognon sur Baïda, Kabiso Libanda. Ce qui tout ça là moi quelque chose, tout au cancer moi quelque chose pour moi on a tika les en tout cas bien, et ça l'a bien. En plus, na vie, tout le monde a été sur la salle Moutubola, Mouka Yem Tazong, c'est là. Nakosa Moutubola, mais nous avons eu Foutangango, Nanzela Moussou. C'est ça, on a encore le Bayangoa. Merci beaucoup, ma vieille. Tout n'a pas payé. Papa Yenga, tout ça, la matin, mais. Bonjour, ça, la moitié dispute, c'est comédie, comme la jour à matin, à Papa Yenga. Ouais, oh, ya Koufi. Azamutu à théâtre, donc biso ba artiste comédien tu appelles ndenge to lela tant to sa moi blague wana to sekate to cholate donc ça veut dire to kabwana na muninga na musalo abanda osala donc moi lo kwa bongo pe et vous permettre biso na cadre bandeko ba otala ba comprendre que musala pe ya bandeko na etikali benga jour ozwa kasa maliwa ya notre comédien de Mélodie ba diamant et ça la ka ndenge ni jour akufaka ouais et ça la nga pasi azandeko to jouana et to nova na et puis to na ba relation bien et tant on a un message à wana réflexion na nga liboso ezalaki ba tcheko ngo wapi akufi na hôpital nini par après na yoka ke akufa na Brazzaville donc c'était comme ça ndi to ça qui est fort et on commence pas na bango pour na koyeba citation tout ça et tout ça liba groupe tout ça tout kaboli moi ndambo dozali nango coré na lelo aki opema donc voilà Mélodie Badiamo za mutu asala bandini na taba major zolo na ba masirika na badiano alali pena mutu bandini mais ko kufa na a disparaître moi muke na monde média plus de 7 ans 10 ans mais bat musu ba lobi que les propos que pourquoi vous autres encore Mélodie comme ça moi célèbre tandis que y a asu na monde média te akena na Brazza donc abora na ngunda akena ko se réfugier na Brazza. Non, est-ce que Alongwa qui artiste était au groupe ça ta mort na musala mais Olongwa était donc Mélodie a fait ça qui moi ta mort Olongwa était même moi ta mort mais c'est pas dit qu'Alongwa qui a boire ngunda na boire ngunda ngo ka awaka na nini atayo Angola to moni bidi bidi na Angola ni raisa za Angola batu batika koloba nengo na faut pas pesa encore respect omoni ata soda oya zaki na PTT soki akufi amataka PTT directement donc batu ba pesaka ba mo ba pesaka makambo ya loba surtout soki kondo akufi donc Mélodie atiki biso na passe na ba douleur na biso ba toyebaki to yebiki totikali na mwana za mukie donc voilà non mwana ba courage ebele aza mwana na biso so tulobi to soutenir à 100% to msuto okosa mais moi ndambu oyo nzamba bando pesa biso to bando zanga te oleka kotikela ye asomata lipa asomata mwa miliki il y avait notamment pasteur de la foi bengaka bakte comme nous so ba beaucoup sambela parce que amonaka que lui wa izo circuler makasi na tetika na bino bakte comme mais mingi ba ni jara vraiment ko ba nzaki ça sort que ba kufa du jour au lendemain. Non, lui ezaka pas ba comédien te po biso to leka na ba TV to za ba star nde yango ba to bacha misu pa na biso lelo pe to amso za mutu aposu pa kufi lelo mais ba olobela ngote to amso pe mutu mo coordonner mo pa kufi lelo mutu mo pe ateka na soki wa pa sala so na boulangerie kufi lelo ba olobela ngote po ba artiste penate mais biso ne lokola ba vie na biso za exposé donc soki likambo eza donc je crois que mutu nyo so na limite artiste comédien moko azangi pasteur toi ça na père spiritualité donc mutu nyo so ça na pasteur na donc ezaka pepe pas l'homme de Dieu était pasteur de la foi de biwa lingé longo pas comédien OK donc même to kenda ikuna même aussi au sein de l'église au sambelaka même au kenda place au kenda donc soki nzambe a batela yo a batelo kaka soki pe nzamba lo kende donc pouvoir wana ezaka epa na eko kufa ko bela ni nyoso wana ezaka epa na donc mutu azali lo basuka eza nzambe
eza mosali ya nzambe te eza nde nzambe ye moko père na biso de la fois aloba r nyonso abaka nalingaka bobanga nzambe noke bobanga ngai vous comprenez donc ça veut dire que nzambe mutu apermetaki makambo yango eke esala oyo akanisi biso kotika mona miliki akotika mona sukali akotika mona quelque chose parce que les comédiens sont nombreux. Mélodie c'est pas la première personne au tika biso batika biso ebele biso homme super to kokende toi dia na bana so to kufi bana biso eza na bato super bolanda ba famille na biso ezali bana na biso famille na biso biologique famille na biso artistique Mélodie atiki mona on va essayer de faire de notre mieux na moto ce n'est pas une obligation hein na moto kansake ndenge on va Mélodie parce que Mélodie c'était aussi une bonne fille moi si malamu et ben kosolana batu tout ça on parlait aussi bien avec elle donc moto kansake Mélodie atiki so mwana akobeta un tout jour tout atiki moi un petit rien rose na moi sukali puis bah commenter ce qui est ça là on a moi na biso atika donc je crois que c'est la meilleure des choses. Merci pour la question. Je t'en prie. Tout cela est bien. Moi, c'est artiste, tout cela, je le dis très bien. Après sa mort, après que point noir, on a connu dans moi aussi. Tout cela est bien. Donc, une bonne femme, elle sera bien, tout ça. Donc, mais on n'avait pas trop des accointances, on ne se fréquentait pas trop. Ouais, pour n'a pas plus de détails, mais c'est une amie artiste, comédienne. Ce que tu coûtes dans le karaté quand même. Donc vraiment, donc c'est ma soeur que j'ai connue en face, comme ça qu'on s'est parlé aussi. Mais on n'avait pas trop des accointances. Mais dès qu'on a artiste et comédien. Merci beaucoup. Merci mon frère. Bonjour. Bon, moi je pense que ça fait mal. Les Anzela n'a pas surtout. So moni présence na ngai, to présence ya bandeko musubaye, pe présence na bino ya presse. Eza pona kokanisa pe kolela ndeko na biso Mélodie Badiama. Oyo atika ki biso. Très bien. Ça fait longtemps. Et puis azalaki na Brazzaville. Et 8 mois de temps, et Nzamba Salingolu à travers l'association Nabiso NTPC et les lots les landeko Nabiso, Biso Moko de sur place. Est-ce que les Cambro, comme on a que cette fois-ci, maman, parce que Binote Binomo, Bozuma Cambron, vous savez encore pour la mélodie, tout pour la déni. En tout cas, il faut que tu aies une polémique. Maman a habité aux Zoloba. Maman Denise, maman c'est la vie de maman Denise, maman Olive Lembe. Voilà. Obi ke ba idara biso trop. Obi ke tozana ba maman mité maman mubongo mingi te. Mais en dehors na bango biso moko pe photo na bolingo koleka nyonso to. Et je pense que l'autre photo là qui na président Elombe père nanga to rané moi trop. Tozana makambo de sola qui pan coulisses ezo mona ke soutien de part et d'autre ezo uta na bandeko na ba mécène ebele obino boyebi pété o peut-être balinga ko s'afficher te ba ba ke ba pesi. Donc ce qu'on moni peut-être présence biso to matanga penenge c'est là veut dire soutien zali même peut-être un ambassadeur na biso Christophe Muzungu l'autre de Sola Guina président pour makambo on a bi kataki loboko et parce que les ambassadeurs na Congo Brazzaville et sali ke bembe il faut éviter ba polémique parce que basunga biso déjà mais faut pas oublier que bango pe bazala na ba famille bango pe bazala na ba programme bango pe bazala na makambo belé c'est pas dire que ceux qui jouent wana ba pesité ndé bazana volonté ko pesa te tango musu ba pesa qui sauf que le bilé mbalo bolo bana miso ba te bozo boto ba donc moi je pense que quand il inda to moni de kona biso Mélodie Badiama atiki mwana to ko poussa na biso parce que c'est pas l'idée tout tellement voilà ndenga tikali bona boto bana ya ba président Pouloulou pe batika bokipara bango ti apparemment so matanga epanzani nango libela. Mon frère, ma soeur, et l'autre monde en Roloba, tout le monde était à Kanarake. Tu as vu ton professionnel, mais quand il y a des jours où tu as fait, tu as vu. Attention que le bon bon ma pour ne pas goûter à moi, on a les monsieur qui a pas sur lui. Très bien. Na limite, bah tout tourne bah box ça bana artiste. Na limite peut-être que ceux qui va aider, faut pas bien gagner la caméra, bah le baguette de souvent qui moi na intel ou yatika. Mais moi je pense que vrai bolingo, ceux qui sont dans mon thème, au songa kaka. Donc ça fait mal parce que les lots atiki mwana moko il y a 8 ans
na habité ce qui papa nazali papa bazali et famille peut côté à théâtre bazali on zamba ko sunga mona ko kola bien ndenge to mona pe bana bandoko mosu batika biso ba musicien ba comédien ba kola lelo ba ko laksa nazalaka mon intel tout peut ça peut image à maman to papa na do ya malamu ezali to pesa bango chance to singa ki nzambe abatela bango ba kola bien tati linda ba bo souvenir ozana ngo ya Mélodie Badiama Mélodie wana bena ndeko nanga l'autre fois moi je pense que ça fait presque 15 ans si j'ai la bonne mémoire parce que biso quand on tourner na musala théâtre to kutaki bayaya to kuti ba leki mususu pas leki bon mais l'aime ça bima déjà to kuti ba frère ba collègue en fait maintenant moi respect to alaki nango to bana ko tourner à l'époque là pour bima miso bima la bandenge belé netinga mutabimisa nga maman Balosombo Queen Mother la reine d'Angleterre mokili mo meyebi on appelle ça que ba mexé belé parce qu'il a des fois so na zolia na d'autres temps on a bi les gens ont briefé Nzamba Salinga Ngolo mais à travers mon commoné maman Balosombo reconnaissance wana Nzamba otikanga te très bien ya mi balé dans Zonzing à l'époque là on a qui chance cité peut-être ba pesa une opportunité na tourner papa nanga banego ko boya na tourner na ninga mabete là musa totala ke a protéger pona yazo mona ke na zano prêter là musa zo mona ke te bon pona bongo te mono pendenga za bena bonzira za moi vilain boy ba go yibanga ye même so mono ba go changer esprit abosa na oyo ngana sali pona yake donc ezala ki lelo ka kananda ko sala be fort pona ko ma marque ndenge lelo bozo mona ke tantilinda ye tout le monde va yeba zo tantilinda mais sur les artistes mongo boye banité aleki na percipe normal très bien ce n'est pas dit que ba na scène nga tonga na za danger ko leka bango non les exemples ko lobake to uti loin dans la mélodie to uti bina na ba cassette donc bazo toujours tourner à l'époque là toujours tourner ba otsa biso na ba cassette ba CDT donc ça dit na cassette wana o minene wana bazo tala pena que tino ilongi ya briefing wana linda te briefing mélodie wana venanga major bi ça dit de PC motel to tourner na mélodie moi na ba tebele bele ba place mosusu mais dernier film je pense que ngam na beng saka mélodie fait dans la groupe na biso dans na RAF 4 mois ya pembe to tournera na barumu na nyenza ko la parcelle na biso alors to tournera na après ko tournage wana na tkala su ko mona mélodie te très bien je pense que comme on a eu sur les lelo et on a calculé 15 ans passés donc c'est ça mais to tourna mais na 15 ans passés est-ce que vous avez temps azaki na bon moyo benga ki vous sur le temps comment nzambe na constater to tika na bosola ta mukolo moko te pourquoi tout ça tokenda non izaka kenenge peut-être comme on n'est pas vraiment des amis ya kokanga maboye voilà faut pas oublier ça aussi boza ba ndeko mais entre vous nde boza awa na mutu musada pirio voilà bokola na ye bozala na ye bozala kana bobe bakati mais nga eza ser na ngai na ninge ya musala na musala et puis concert na ngai na ninga boulot et puis tozala ki famille na ninga bongo voilà moi élargi na ninga musala soki mu bokutali na ninga musala so bokutali pe na ninga ambiance boko vanda mais ba numéro ya la ki te malabi na ndoke ndoko to braza nazoka pe même li solo te que l'air mususu mélodie boy je pense que son qui point noir parfois tu ngото mona na parce que ba contre ba nego ya mais sauf que ba condition na ngande ba ndeko sala ke point noir mais c'est ça voilà.
au sein du groupe Wana, à Saliba, pièce locola, chocolat partout, Nasekate, Serpent le Boa, Mosakoli. Kebi Nicole Mingipe, Nanzonzi, à Saliba, pièce au film à Ebele, entre autres, Bor et Zamakombo, au sein du groupe Les Amis avec les volontaires majeurs et tant d'autres. Nicole avec Zalaki la paroisse à Saint-Raphaël. Nakati ya groupe Oya Salaki, on dit quoi des mélodies. Oh, le lopé, tout le monde Bacter, Bazali Awa, bah, rendre hommage. La présidente Nabango, la maman Nabango, Basali ba pièce locola, Zeladio, passe il y a locataire, il y a bébé. Voilà, là c'était la filmographie au Italie de Conabiso, Mélodie par Diamant. Nous passons directement dans le témoignage. Vous savez, les autres s'attendent à 3 personnes pour le témoignage, nous allons nous pousser. 1 minute. Elinga na groupe, il y a les étoiles de Boko. Mutu oyo amatanga scène liboso. Les Mélodie Badiamant ndabimisanga na TV muta liboso. Na film na ye Soladio oyo atakanga comme principal. Mélodie, elle était une fille très sociale. Tu vas te belé, une Mélodie bien té. Elle était très sociale et puis abandaki bolingamo na muta souffrir. Je me rappelle encore en 2012, on a côté d'un groupe, mais je passais de moments de vache maigre. Oh, vraiment, la bande qui peut souffrir. Ce qui me l'a dit, Simba qui n'a pas de théâtre, peut-être c'est dans la salle AVC. Mélodie, à comment qu'à niveau, ce qui a la télé là-bas, il faut la télé là-bas d'un je crois qu'on a ma famille n'a payé. Même si na mafuta baneko lingata molanga na indi oka Mireille ou indi be pona nini okomona ozwa mbongo apesinga somba mafuta petite Mélodie lelo oyo lelo ba fille ba traiter na ba sort nyonso en tout cas ça vraiment passé mais oyo na kosenga na kombo ya Mélodie Badiamant to pesi vraiment merci. Merci beaucoup, c'est tellement émotionnel. Nous sommes sincèrement reconnaissants pour tout le réconfort que vous nous apportez. Maman Nicole était une personne exceptionnelle. Vos fleurs, vos lettres mémorielles, vos marques de respect, votre sympathie nous vont droit au cœur. La douleur est vive et c'est avec courage que nous faisons face à cette terrible preuve. Rattrapée par une courte maladie, maman était d'un courage et d'une volonté exceptionnelle. Son optimisme restera à nos yeux une véritable leçon de vie. Elle a décidé de nous quitter et rejoindre alors une vie céleste, sereine et tranquille. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement la Corporation des artistes comédiens, ainsi que ceux de l'avenue, du quartier, de la commune qui ont vécu avec elle. Qui ont choisi de déposer une simple fleur devant nous. Bien évidemment, nous communions notre douleur avec notre grande famille, nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos cousines. Les mots sont courts et faibles pour évoquer ce que représentait maman. Très reconnue sous le nom de Mélodie Badiamant, une artiste exceptionnelle, très belle, de visage comme de cœur. Merci. La douleur est immense. Sa fille, notre sœur,
n'entendra plus le chant de sa maman. Elle ne peut plus entendre le voix de sa maman avant de dormir désormais. La vie livre cette petite fille alors à un éternel combat. Votre soutien nous sera vraiment important. Perdre une maman, c'est un cri fort dans la nuit. Mais le destin est ainsi. Nous avons perdu un être, une lumière, et chacun avec sa propre sensibilité avec elle, et son vécu, comme une personne merveilleuse la connaissait. Maintenant, à toi, maman. Une femme souriante, te voilà partie. Nous, tes enfants, nous te remercions de tout cœur pour tout ce que tu as fait et tu fus pour nous. Sache-le que la mort est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais tu resteras toujours gravé dans le cœur. Nous t'aimons, maman. Amen. Repose en paix. Amen. Merci. Pointe-Noire, qui avait organisé des obsèques déjà à ce niveau digne. Tous les Congolais de Pointe-Noire et les artistes particulièrement de Pointe-Noire se sont montrés, ont montré l'amour qu'ils avaient pour leur sœur. Et ici, c'est pour moi, au nom de tous les comédiens, des efforts. Et dire merci à tous ceux qui sont intervenus d'une manière ou d'une autre. Décidément, je ne saurais pas citer tout le monde, de peur d'en oublier d'autres qui se sentiraient offusqués après. Mais rassurez-vous, au nom de tous les comédiens, de la NTPC, de tout son comité, je vous dis merci. Nous disons spécialement merci à celui qui nous a permis, qui nous a facilité, et Kinshasa, pour ramener le corps de notre sœur. Si c'était une fête, j'allais demander à toute l'assistance, à tous les qui a été au four au moulin, dont la contribution est très louée et remarquable. Et où met là? Parce qu'on a l'issanga de Tokoki et Lokoyo. Il y a ma casse à Motomogote. Et ça m'a cassé, il y a des comédiens moko, ou à PC 10 francs, ou à PC 100, ou à PC 50. Nde, pour Sangani na Libota, tu vu les sungi à Bakonzime Balon à Tangi, Bakompagné Biso, Lelo, Nde pour Nabiso à Kokundama, Namabele, Yabako Konae. Wanazaki, Bosenga Nabiso Nyonso, artiste, Libota Mpoi, Bakamarade Naye, Mingi Nabango, Akundama. Mokoro baokindotala Mindondo, baokindotala Mundori, baokindotala Papa Dudunga Fura. Nabino Nyonso, Najibota. Merci beaucoup à Madame Kabila Télène. Coran Bogoto, merci beaucoup, Président Calais. Donc, nous sommes très contents. Voilà. Merci beaucoup, rapidement s'il vous plaît. Voilà, il y a un qui nous vient de Pena, Papa Petit, voilà, un artiste comédien. Voilà, avancez rapidement.
et ils sont logés dans la foyer de là. Voilà, merci beaucoup. La famille Papa Double se confie. Famille nous invitons Banaya Mélodie. Banaya Mélodie. Le groupe Ondouko et Mélodie. Voilà, ce sont les artistes qui ont groupe La Mélodie. Voilà. Les anciens du groupe Sans Souci. Les anciens du groupe Sans Souci. Les anciens du groupe Sans Souci, la délégation sera conduite. Là, je vois Marie, le moto, ça va. L'émission, liberté. Vous voulez s'apprêter des années. Voilà, ça, ce sont les anciens du groupe Sans Souci. La délégation sera conduite par Maman Abidjo, frère. La famille de Maman Mélodie peut s'apprêter. Voilà la famille avancée. La famille Mélodique avancée. C'est ça, la fille a juste dit adieu, Maman Mélodie. Attendez que la famille puisse terminer, nous allons l'accompagner pour déposer sa jeune de frère. Voilà, elle était avec sa mère à Pénois. Maintenant, maman Omot, elle est rentrée seule, mais elle était avec sa famille, avec d'autres mamans, ainsi que les artistes.
toyeba nini nyonso ezali mokano ya nzambe ndeko na biso Mélodie atikaki biso ça fait quelque temps nde na banda ya koloba lelo ezali mokolo tokende kotika ye na ndako na ye ya suka tokomi na suka ya masolo na biso donc tozokende déjà cimetière tokende kodepose ezali passe mpe mawa omoni baintervention ya baartiste nyonso oyo boyebi baleli Mélodie mais tosala nini ezali mokano ya nzambe avant tosilisa opermata nga napesa mbote na patronne ya chaîne oyo Ana Stella azali mpe akaboli mpe mawa na biso pourquoi pas Belle Kitenge. Quant à moi je vous dis à très bientôt.